Yaya batu mingi bakomi komi tunaka, est-ce que il faudra toujours kotika bana bango na crèche to koluka ndeko mwasi moko to ndeko mobali oyo akoki kokengela mwana na ndako. Batu baike ba kopesaka ba complaindre en anglais que soka ke na mwana na crèche okomona des fois bazo kipe bana malamu te, bazo kobeta bana mwana bakomi frustré, bazana esengo te. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la crèche? Tokoboya yango pete ba vidéo etambola ebele na crèche pa wapi ba madame susu ba beta ka bana mabe bazo lia biloko ya bana, donc ba exemple zali les gens. Kasi batu ebele bakomi ko préférer mwana na ye azana na ndaku aluki mutu azoko futa ye mbongo pona surveiller ka ye mwana. Kuna pa le susu ekomi mbilinga. Sikoyo bakosala nini? Ba video beto mona awa batu baosala bana batu mabe na kata bandako na bango. Ezo pesa ka mutu ko soit. Qu'est-ce qu'on doit faire au juste? Il y a une vidéo moko ezali virale sur la toile. Et pesi mutu ko soit soki vidéo wana otali yango oza parent boboti. Okoloba me oyo c'est quoi ça? To komi na niveau nini? Makami to mona oyo. Et pesi passe ya kosakana te yaya ndeko moni yango na musika to na musika boye. Mama oyo azoko sala la mwana oyo kaka. Asali kaka esili azui masuba na ye abandi ko melisa mwana na ye. Brebi oyo za image to koleksa yango te mais to tona ndenga système po omona. Epesi mutu ko swa. Mama oyo apparemment vidéo ne dokende mama azatane ba cérémonie au sala. Tala ba cérémonie au sala mama. Bomoni Bon ba cérémonie au sala. Mama oyo ko sala mwana na ye, mwana ya ndeko na ye na ebite. A osala ba cérémonie oyo pona nini? Kaka na basolo to solo susu. Vidéo mususu yaya. Bozolo kande mwana zolela. Mama oyo azobeta mwana oyo, bozomona. Tona sandenga système. Mama azobeta mwana oyo. Mwana muke, pas même 3 ans. Est-ce que o mwana na ye? Mwana ya ndeko alembi mwana oyo tondere nini? Ezo pesa ngai mutu ko swa. Tokosola yango awa na ba honorable député. Tokosola isusu makambu ya ba domestique. Mama lele papa fiston nga na ebite na sala nini? Na biboma na sala nini lokola mama oyo mbwaka na Angola. Soki na zwi musala esengeli ndaku mutu muswa kombaka. Nakendaka musala. Alors, nazwi mwana musala. Babeka ni mwana musala te domestique. Bon, le kambute ndeko sunga ngai. Mais ezali lokola nazoli mobile na ngai mwasi ya mibale. Mwasi mobali alingi kotikela ba domestique tante. Soki na ineza domestique ya mobali alingi te. Alingi kaka ya bana basi. Siko azolinga ba domestique ya bana basi pona yake ndakana bango. Soki na lingi ya mobali azoka nisa lokola ndenge yake na ba domestique ngai pe na wakela ba domestique ya mibali. Ezo pesa mutu ko swa. Na ebite bosola na équipe choc. Parlement choc ba honorable député ba pesa ngai conseil na sala nini. Oui c'est vrai na lamba kana sala ngade so musala mike na musala ezo permettre te. Esengi domestique azala kaka wana. Bo pesa ngai makanisi na sala nini. Tala makomisa to kosola awa elongo naba honorable. Mbote na bino bandeko balandi ya radio de télévision bisika nyos to bozwami. Merci la confiance au peu fidélité, vous allez continuer ko pesa programme oyo. Parlement choc et pas wapi to ali ko kutana biso ba papa ya bwanya, ba mama ya bwanya, ba pasteur ya bwanya, ba mama ya solo oyo bandimi ko sunga communauté na ba conseil na bango. Bozali kolanda biso partout bosika bozwami na Russie, na Suède, na Japon, na Europe mobimba, na Afrique mobimba, na Océanie, na Amerika. Soki okoti eloko ya liboso to sengi yo otia bongo j'aime. Soki otie j'aime et puis on finit cloche de notification. Soki ba liboso to la biso ko boso na te ko s'abonner na chaîne oya biso. Rappelez-vous, vous avez besoin de 45 000 membres d'ici fin de l'année oyo. Et
tokosala yango. Tuna papa pembeni, papa aussi osabona déjà, maman aussi osabona, soko sabona noté sala yango na lo mbango. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Voilà. Na kei ba moko ko présenter bino ba mama ya Bwania, ba papa ya Bwania bazali awa to bengaka bango ba honorable député. Bato oyo bandima kosala pona communauté, kopesa ba conseil na communauté pona toujours bien à la page na makamuna oyo ba foyer na biso na communauté na biso. Dans le baki yango chaque fois ya ba problème mutu nyonso tozalaka na ba problème. Des fois problème na yo solution nango eza pas mutu intel. Tala pourquoi équipe oyo zalaka awa. Tala pourquoi parlement oyo ezalaka awa pona ko encadrer ko pesa yo lumière na problème na yo. Peut-être okozwa solution. Na pesi mbote epai ya papa Alexis, pasteur honorable, mbote na yo. Papa Alexis, micro fungwamite. Ah oui, je m'excuse. Mbote mingi honorable président Fiston Pelende, mbote na ngai na ba honorable nyonso tutu na bango na moni honorable commandant Anderson, na moni mama Fifi Sarah honorable, na moni honorable mama Nene, mbote pe na bae bandeko basimbi régie pe na o nyonso tu baza kolanda biso na mokili mobimba. Merci. Mbote na yo mama Fifi Sarah honorable. Mbote pa Fiston, mbote na bino nyonso ba honorable, mbote au président Pelende Fiston, na pesi bino ba bisou émission malamu na tombeli bino bolamu na émission. Mbote na yo mama Nene bo pikili ki ba okundu banzoto bangai. Mbote, honorable président, papa Pelende, mbote na ba honorable nyonso, mama Fifi, Sarah, papa Alexis, commandant Anderson, na ba oyo ba kokota sima mbote, na balandi nyonso ya Radio Lokole TV, pe na grand équipe ya technique ya Radio Lokole TV mbote na binomingi. Voilà, merci beaucoup. Tikato pesa mbote na honorable commandant Congolais Anderson de Djobour, la voix digitale, porte-parole Afrique Austral Mobimba. Mbote na yo honorable commandant. Le Sako, honorable président Fiston Pelende Tata ya Sadek, le président et le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud. Le Sako na mama Rina Pelende, mama oyo akabaka koleka mama Denise Nyakero, pe aza okaba koleka mama Olive Lembe. Bao bache tembe démonstration ezali na Djobour na fin de Allô? l'année oyo, baza kolanda biso partout na Belgique, ndeko oyo landaka biso na Belgique, pe azaki ba numéro na biso, nzamba pambolo en avance. Le Sako na papa walandaka biso na molonga na yekuna na Russie na mboka vya na biso Poutine, papa Ibrahim na Maroc na team mobimba oyo balandaka Radio Lokole kuna na Maroc mbote na bino. Awa na studio Le Sako na pastor Alexis Mutranzambe, Le Sako na mama Fifi nazali na message na yo kouta na Afrique du Sud epa ya mama SP Lusungu na camarade mama Liliane Louengo balobi balela yo fort mais ozono ba toujours na se na ebisi bango te mama Fifi tendresse eleke belé yango alobaka malembe ndenge wana mama Nene Le Sako coup de chapeau na yo Zion Dota kola pambola bino apambola bi ba banso ba olanda biso na émission oyo ngayo abino commandant Anderson Congo de Djobour kozwa ngai ezali na plus 27 74 45 21 408 merci. Voilà, merci beaucoup ba honorable ba papa ya Bwania, ba mama ya Bwania na kei bala moko na video ya liboso ya botan tozo koloba na atalisa bandeko video moko ezali viral sur la toile. Toko combiner wa sombale tozo mona wana mama oyo to ebite soka ezali mwana na ye, mwana ya ndeko na ye, mwana ya mbanda on ne sait pas mais otomoni awa mama oyo azosala kaka nelongi ya mwana
entre temps osala kaka azwi masuba na ye te na po azokomelisa mwana asilisi yango abandi mbala moko kopakola mwana bakaka kosala baceremonie osala mwali otya yango na pembeni eza te mpona baimage oyo boyebi kaka nde ezalaka azokopakola mwana bakaka na nzoto aosala baceremonie. Eske ezali mwana ya mbanda mama oyo eske akendaki kozakisi quelque part bayebisi ye asala baceremonie wana yango ata bayebisi osala baceremonie wana esengeli na yo ofilme yango eske kofilme yango ezalaki condition to ndenge nini parce que mikolo ekomi nyonso to ebandi kotikala na kala banda koloba le parole s'envole les écrits restent sika ekoma na écrit na parole na vidéo nyonso ebanda kotikala eske ekomi preuve la preuve ande ke lelo to mona Balthazar babimi azo okende na basi ya bato mabala bazobanga te atiki image vidéo etikali azoyeba te mpona nini kaka na même ordre d'idée vidéo mosusu ya mibale yango bazali komona epai wapi bazali kobeta bebe oyo bebe bazali kobeta ye nayebi te epai ya mama na ye azali domestique to nani akobeta mwana oyo na intérêt nini mwana oyo ya moke oyo soki obeti ye akoyeba ke obeti mpona likambo songolo asali nanu nini epesi ngai motu koswa napesi nanu maloba epai ya honorable commandant Congo Anderson de Djobour la voix digitale asala lecture na ye sur deux vidéos wana omoni yango ndenge nini honorable commandant maloba mboka yo. Voilà, merci beaucoup mon mboka Fiston Pelende tata ya Sadek. En fait maman oyo ezali impossible oyo ezala mwana na ye impossible ezali na mutu moko te oyo akosala mwana oyo abota asala biloko aboye oyo te tona bopete penza to comprendre que aza mwana na ye te yango aza kosala eboye mutema mabe oyo na yebaka te pasi oyo bazwaka basala mpona kokengela bana bakomaka na yango mpona nini ntango oye koluka mosala boyoka na ya salaire na ebandeli alors baza kofuta o mbongo likolo na yango oza kosala bato boye eza malamu te. On applique la chicotte pour corriger quelqu'un. Soki mwana aza bébé oza kobete chicotte akoyeba nini ke obetele chicotte nini asali nini mpo obete chicotte wana donc eza mitema mabe boye ti sikoyo ntango namona bavideo oyo naza koyeba ndenge nini ya koloba te mitema mabe oyo bazwi yango wapi ezaki ndoki eza nini toyebi te mais entre temps ntango oza kosouffrir soki bokoluka misala epa bato oyo bazwa soki bazwi bino te kolobaki bato baya bato mabe mais tala likolo na yango ndenge bozali koremercier bato oyo bazali kofuta bino na fin du mois na kosala bana na bango boye vraiment ça nayebi te soki eza na pays nini mais soki na pays wana bamoni vidéo parce que moi ça na elongi na ebimi na vidéo wana akanisa peut-être ebima te mais vidéo elongi na ebimi il faut bakanga ye mbula matari faut atia maboko bakanga ye asala boloko parce que boye oyo eza malamu mingi te naye ngai j'ai pas encore me rappeler makambo ya bakreche ya bana oyo ma fille cadette ala crèche moko boye so to ketika mwana na crèche wana mwana za olela za olinga te so botika mwana bandi kolela ola ye bakolo crèche ata tika ya kotika na kimia et simité grand prêtre mère le ramba le but changer mwana crèche to changer mwana na crèche to bandi ko mema mwana de mwana so comme na porte déjà abani dans quelque part déjà abani okiba mwana akene ngote la crèche donc elle est toujours joyeuse quand elle part là-bas donc on doit comprendre que non ma âge vers moki wana côté wana bazali ko nyokola ye yango azali kolela so akomi na porte aza kosepela te okota mais côté bazali ko nyokola ye te aza kokota na esengo alors donc il faut toujours tirer les leçons to comprendre que non eza na ba crèche oyo eza na place ko mema bana te na ba crèche oyo place ko mema bana so mema mwana na crèche omoni mwana aza kolela makasi ye ba crèche na za malamu te na ba baza ko utiliser basi pour okengela bana na bango eza makambo ko boye oyo eza peut-être difficile au centre ya mutaboti na musala place à sala soit patron na kopesa congé de maternité soit congé de maternité ezali ya mikolo mukie na poto quand même bafuta mwa okozwa tamu laibe bazofuta mwa ndambo ya mbongo mais bakote musu bafuta te pendant tous ces mois là donc les gens sont obligés ya ko employer bana basi pour kenga na bana wana na éviter so conseil to kopesa bango avec ma vidéo ya boyo soko zu mutuna musala la kisa ba vidéo ya boyo chez la ta caméra le putain ndaka lefse non ndaka partout ba caméra ezali awa soko maltraiter mwana na ngai na okangaya na okangisa yo parce que boyo ce n'est pas bien. Donc mwana o peut-être abo ya kokola abani kokola akomona moko ya mawa bozo bateke mwana koma mawa ndenge nini nzoka mutu atikala na mwana anyokola mwana
kosalisa bapratique ya mabe ozomelisa mwana moninga masuba na maa mokolo ndoki ozwi osali kaka opakoli mwana obandi opakola mpe mwana na nzoto ale après avant mama na ya okosokola ye osali lokola eloko moko te omona mpe bazwi biloko etikala ye na frigo bapesi mema na ndako olesa bana na ye mais place ya mwana bazosunga yo tala makambo oza kosala vraiment ça fait très mal au cœur na biso bayo tobota bavideo oyo esa biso motema mpasi makasi. Commandant, qu'est-ce qui est mieux entre kozwa mwana kotika ye na crèche na mwana salaka na ndaku femme servante moko ndeko moko yaka asokipaka na mwana na ondi ya ndaku eloko eza malamu te crèche ya mwa malamu par rapport à oyo ma crèche oyo banyokola bana ezala moke par rapport baza koluka after bana malamu eza ebele mais bana oyo tozotikalaka babebe na bandako oyo ondire majorité na bango baza komanifeste biloko ya mabe baza konyokola bana bamisusu bazofilme yango tozomona peut-être mpe bamisusu bazosala bameme pratique mais baza kofilme te moyen toyeba yango ezali te donc de préférence oyo otika mwana na crèche koluka crèche ya malamu et puis ntango ozokende osololi na kolo crèche oexplike yango naye kotika mwana nanga mpo bomaltraite ete ke kozwa bana oyo bazotikala bana basi oyo bazotikala bango moko na bana toute la journée baza konyokola bana sans savoir que mbongo baza kofuta ye eza lokola makala moto aza kotala mutu na ye mbongo baza kofuta bokengela mwana yo oza komaltraite mwana na nsima okomona bolamu te tu vas demeurer dans la misère dans la pauvreté parce que oza motema mabe. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Maman Fifi Sarah, lecture na yo sur la vidéo automoni mama to ebite mwana na ye mwana ya motu mais azoko sala mwana batu kakana elongi et puis azo filmer diko nango a pisser na kopo azoko melisa mwana na ebite mwana na ye mwana ni ba pipi na ye ya mukolo ma mukonde mwana et puis azuba kaka badi ko pakola mwana na nzoto etali cérémonie démoniaque azoko loka mwana na ye mwana ya voisin mwana ya batu te na epito moni kuna bakobeta mwana wana muke shikote réaction na yo eta mama omoni yango ndenge nini na crèche na ndaku qu'est-ce qui est mieux? Pas fiston place kutoka ya sécurité vraiment eza nango pena te eyaka seigneur ka batela bana ngo ona ba fille mamso pe totala la crèche babeti bébé oyo pe siko na kolala na bana mike bazo sala ngo na bala crèche na potwa soko oza na chance te mwana na yo akelo kosibie ye moko ba passe moko boye so ate ba bomi ye pe oyo kute bembe nani mamo pena pesinga ezo sala mana potwa si salama surtout biso ba africaine ebele ba olingo tika bana te ozela mwana ko si 3 ans de ketika ye siko po ezo salama trop sikoyo oyo epi pe tango esa mabonga ta bosali marche ata boke kofunda la leta baza kuna te baso yeba couple ngo ba pédophile ba kengela bana mais bi yo ko tika mwana oloba peksa batiki yo tiki sa leta loba so yeka mwana basika kweli likambo nde a moko ba otikele mwana voisin boza biso biso bazerwa ba otikelo bebe abatu akoma kopesa bebe miko bebe yembaka na ye melaka ne basoyi melaka na ye mwana estome ziki bakoma na hôpital kuna estoma baluka basala ba examen basali mwana oyo basala endoscopie na gorge baye komona kete eza mai ya papa. Oh là là. Baluki basanga papa kraka yete bakele kosala boitato atala mwana brokole panzana ki ba menacer na kanda wana alake ko cha muninga mbeli kindo kite akende ki prison bimi akende prison bima akoma na Londres ya assassin ba congolais ko congolais pena bêtise sala ngwa nani oyo mama oyo asubili mwana eza rituel mais pourquoi filmer ngo ata ko tosomba ki beba ngo za adoption pana yi akosala atwana eza kate ata ko to pratique ngo ya sorcellerie ko filmer ngo ko na TV te aza musenze makasi apenga na kele mama wana doge akatenga na peti oyo ka obeta mwana eza ndenge ya bato bakamutema mate ndenge wana ona olobelela crèche bongo
bali bebe alela te aningana te eloko te poso mbata te me osimbile fimbu lokola mokolo eza pasi eza mawa bamama kaka soki toobota yo moko ndima noka kozanga mbongo batelaka mwana no yo moko mpona evite babiloko abo mais siko bamama oyo bazala na kao bakendaka su misala te bavanda na bebe na bango to basala ndenge nini fena baloko boye soki aza na papa na ndako papa ayedaka mikolo wana azolesa bango bakangi motema te mwana akokisa ta 3 ans nsima ke bala crèche oyo anormal wana oyo ya classe mais ya classe mpe mwana soki aye efotalaka ye bien mpo mwana kaka batiaki elinzaka oyo azwaki mwa mbata misape etikali soki ntango yo kolongola bilamba na butu wana na fatigue ye mpe azolelalela ozokomprendre te mpo mwana moko basala yango ya bebe bafongoli ye nsima mama aye awuti mosala mwana azolela azwi ye na ba 16 heures ayene na ndako mwana kolela azokipe te papa yaka ye nini kaka boye abibanda toyaki alingi ovanda te azokaka pasi soki nini tema pa oloba te kolela na kolela papa ye bo tokende hôpital amoso problème bamemi ye docteur adéshabillé batala mwana kakomi kopo na nsima mais na crèche bapapa bazalaka te mingi bamama kopo na nsima bacrèche ezalaka mingi bamama bapapa bazalaka te bamama basala pratique wana te ezalaka mosusu omona bacouple moo boye ti mosusu mpo opesi mama ozoyeba motema mama wana te mama soki bavie moo boye bapropozaki ye mbongo ebele bamoni bebe yango ke aza na étoile ifo kaka bakende na ye bakende na ye te ntango yo baopi omwana soki oza prudent te 2-3 jours mpo ta wana ekauka esili kaka okomprendre te mais sikoyo lokola bango le même jour wana kaka bakendaki docteur atali makambo esi ebebaki makile etanga lisusu te mpo sesaki yango na moi ntango bino mpe kozwana mpo kwa mwana sava déjà mais ezosala pasi docteur atanga atali ka ndenge esi badéchirer acomprendre abengi bango papa abenga na uti mosala koya yango botikaki wapi paibo babengi mbila bakanga mpe mwana mwasi yango bakene me basamba te basali mpena na marche eloko te tijengo mindele kara oh là là merci beaucoup maman Fifi maman Nene réaction à yo sur 2 vidéos oyo et puis qu'est-ce que mis entre crèche otaka mwana crèche na cause domestique akengela mwana ndako qu'est-ce qui est mis surtout wana et puis ma kamni ba pratique ni ya mabe oyo osokuta na ngo déjà otika bana crèche papa omoni kotika mwana crèche tanga aza moke eza ba risque ozwi domestique mpe azotela mwana eza ba risque ngama ona ke ozali na domestique ya mwasi nyonso ozwi nazali na suki ebele soki balimbi balanda ngai bakanga suki ezobe bazwanga bakanga suki na banda obanga penye omona baolinga sanolanga suki mfuna nakimisa bato nyonso mbangu okontourne lupangu ti baya kokanga boye basanolinga suki ye sikoyo tamoso abiyaka navanda na kaniso na fundi ko suki amemanga na chambre wana ntango amemi ngai azoliaka nguba waelo nayebaka yango te soki eza nini soki alie nguba azwi elongi na nga atiela katikati ya makolo na ye apesaka nga nguba zwa boye nguba yango ndire na sengi nga mpe sikoyo nazozwa nguba yango nazobwaka ngo mpo naza adeya na kanda na bokolia na nga nguba wana me moya gogo na nga eza te mpo nazalaki soki ogogo ngatuka nga na koganga ti mama na nga koya nde sikoyo naye komona ke te nayebi te so mama remarkaka balongoli ye kaka excuse kaka boya bima elongwa ozomona biloko ya ndenge wana nazotanga je m'excuse nazotanga nazalaki na maternelle me moto azosala ndenge wana sikoyo bana mosusu azokende asa bebe nde mama Fifi alobi yo yebi te oye na mwana boye nzoka nde basi babetaki mwana ube basaki mwana eloko mosusu nga na mona mwana azotikala na ndako mama bali mobali o wana ezalaki bavideo ezalaki partout awa mama bali mobali baza bazambienne mama bali mobali abali mama wana ye aye ovanda na ndako wana na mwana na ye ya métisse mwana na moke mwana atikalaka na ndako nazobi soki
mbapa wana alalaka mwana wana mikolo nyonso papa Fiston. Ya âge Mwana nazaki na ba 7 ans. Donc abandi olali na âge ya 7 ans tina ndenge mwana kokisaka ba 11 ans 13 ans bo. Na tala film wana ezaki soki toluki mpa bazambienne baza nango. Ezaki mutu moko très proche ba yebi. Epesa pasi na mawa. Mususu na mona eza papa ye moko. Batikeli ye mwana na ya bébé. Mwana bébé. Mwana kutekedaki partout ba vidéo ezaki vira partout. Azolala na mwana na ya bébé. Sikoyo nga na koprefere mama oboti mwana koza presa kokende kotika mwana na crèche te kokende pe koluka mwana musala vana na mwana yo te po bana mingi otomona bavana na bana misala ba santé na bango pesa la kaka bien te tamu so mona pe mwana musala na zoliaka biloko nyonso batikeli bana me bana bazaka ya kokonda ozomo bana mwana zaka ya kokonda siko bato ndenge wana toyebi te totikela nani papa okomi na dilemme oyebi te natikela nani akenda ye na crèche ozoyeba te soki mwana koli 5 ans 4 ans 5 ans yebi ke moto so azosanga boye nayebi fona kimi ozomona omona koya koreport mais soki otiki mwana akende na age ya moke oyebi makambo mwana na moni te nyonso efoka totika ngo na maboko ya Nzambe eza pasi video wana esali ngai bien ata moke te. Mais est-ce que vidéo mama wana azosalela mwana kaka na elongi c'est ndeko moni akozala mwana na ye mwana voisin aosala ba cérémonie to za kanai kaka papa nga namoni eza mwana na ye te namoni eza mwana na ye te soki eza mwana na ye te ke mama azotransfere kindoki pa mwana mais mpo na nini ta mosusu omona boye aza na ndeko na ye akufa mwana ndeko na ye akufa atiki mwana po talaka modele wana tukata yo moko kosala ngo ndeni nanu tout d'abord yo kotikala nde tolobaka dernièrement kotikala takala na miso ya bana na yo ozoloka bana na yo ozotia bango na malédiction eza pasi papa Fiston eloko wana esali nga pasi nzoto ekomi nga longo nayebi te nayoki poste noze nayoki mabe nayoki mpenza mabe nayebi nini nakobenga nkombo wana te donc wana eza sorcellerie plus simple ata balobi osala rituel ya modele wana okosala ngo na mwana na yo te mpo na nini okende luka rituel yo moko nano oza na vi moko tala papa Fiston moto oyo bazwaka ye ke akozala na mbongo pa bato mabe neti balobi noke yaka bata formation bato bayebaka deja ke oza deja na mbongo sikoyo ye tala mama na vi azali akauka nano azomona misérable malheureuse mbongo ni aza nango wana kosala rituel wana eza sorcellerie kaka ya sorcellerie eza motema mabe amoni ke bana mwana na koprofite na mwana na te alors il faut na abize na mwana oyo na abize na ye ezaki motema mabe. Merci beaucoup ezaki motema mabe. Merci maman Nene. Pasteur Alexis honorable lecture na yo sur ma vidéo wana ezali nini? Oui, merci papa Fiston Pelenge pour la parole. Na baino la première vidéo donc le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Kota la vidéo ya mama oyo aza kobeta mwana wana. Skola mituni question pourquoi a filmé ngo lisusu. Alors nazo beso vidéo moko vitaki Angola. Papa ba mamuka basilika na sundolo na mwana no mama kenda atikali na papa. Papa tarda ete azui mwasi atie na ndaku. Atikala ni mwana na mwasi yake na musala oyo leka toyebaka te. Jou mususu bavandi mwana sali kaka atindi mama abi atala mwana sali kaka longola mama budaki mwana. Siko papa lobi mais yo ebiteke na bala yo pona mwana oyo epesaki mama kanda na parole wana ki na bali yo pona mwana oyo. Malgré sala yango mena contre cœur. Lobi nango siko tango papa ake musala kaka nde tomoni video. Abandaki kobeta mwana o voisin aza kofilmer. Tango baye balaki si papa makamekene na la police ne mama avoué
asala yengo po papa na lobake ana bolingo na ngata bala ngaka pona mwana oyo yango na sala yengo mais mama na ngola asala ki prison mais pona komona siko oyo aza kobeta mwana aza na mwana nete na mituni bo aza mwana nete tangu so aza mwana musala oyo biso to bane binga kala soki boyi eza ya mwasi ya mobali donc to yebaki te boyi donc domestique na ye siko na domestique wana azo sala ngo tangu mususu misusu bazana aza deja na sorcellerie na ye ezotinda abotama na wani pa na ye ayebi ndeni basalaka bolamu te il faut maltraiter soki aza na sorcellerie te kosala mwana moke innocent oyo tolobaka angela bato nzambe kosala na traitement wana plus qu'un voleur soki eza sorcellerie te alors eza na raison mosusu soit soki aza domestique te akozala mbanda ya mama bon kotika pe mwana moke bo soit mama mwana na kufaki bazwi mwasi musu po atika lesu na mwana akomo traité bongo soit ekoki kozala ke semeki na ye si pe na mona ndeko mobali akena mosala aye kotika epa semeki avandaka na mwana andimeka na soni me na nsima na atikalaka nde kotraité mwana wana atikala kotraité mwana na donc to baneti mwana wana obenga mobali ni noko atikala kotraité ala ti mobali moko akangaki baosala mwana kazi ne bongo abenga yana abi kotikala esusu kotikaka mwana no epa nanga te mwasi nanga aza mabe donc apwata ye mo papa apwata mwasi na ye asala batraitement donc ezaka les jeunes commanda Anderson apesi ndenge mama Fifi honorable apesi na ndenge mama Sarah apesi donc ba exemple donc soit je peux vous appeler mais la limite zoloba ya sikoyo di ya salaire même salaire est maigre sala grève ou bien tika musala kende c'est ça bon pour sikoyo na oyo atikali ni la tenir Adam na Ève atiki pe mwana na ni la tenir Adam na Ève en tout cas ils ont deux possibilités soit azap penza maman était ou on est retombé kana kaliboso o na etoloba mais soki azap maman na ye alors basengi rituel mo fait ça le rituel à sorcellerie il faut initier atika trône na ye et pas mwana oya kokola nango po yazano na longue vie maman na bomwe de ça ki kala mingi te ça ki siko il faut atika trône na ye et pas successeur moko nde akobanda nango wana po akeni nango siko ba cérémonie wana nde eza ba exigence sous basalaka po o mata succès ou bien po ozwa lisusu gradé il faut à la filmer mutu to kotala ngo oui mususu omoni biloko mususu totalaka na obeto non bon lokolo kamona beto lisolo mo a France lisolo a France c'est na biso mo congolaise kaka ndeka baza ziki baninga tu balataka bien bajupe banini ye pa kota kaka bo akanisi kaka mbongo wana muziki ya likilima nde komisa bango bongo babino biso apenza bamimi na ndaka mulili condition nino bapesa ka liboso mi filmer tiango na la portée de tout le monde muto to ko mona nilité na yo biso to na contrôle na ye wana yo ko zombo mais ba eteke etuneli mabi tanga sala epe bongo nilité ne tambola ki mama mo ka France na jeter le nom na Saint-Denis hein na Saint-Denis tanga sala c'est ozobomba bomba ne tanga comme to yebo ozobomba basune bali ko bomba mama feringa bomba kombote puisque petite sœur a vendu pendant la Saint-Denis. À ce moment ata comme petite sœur ba oyeba ke aobeta lisora bo petite sœur na Saint-Denis comme ezali. Wana petite sœur na mwana na biso suka. Mais kilimo gezala kana batu ba yebi déjà idée. Na otanga comme mutu wana teza mabe. Mais ngana yebi ngo puisque petite sœur vana na Saint-Denis, le dernier na biso Lilunda na Saint-Denis. Ayiba kiteke deuxième condition ezali ba komi ko senge sikonde apesa likilimba siko ya mutu likilimba mutu eli ndongo akene église a dénoncé yango que Julien apesa ki zalaki conditionné o to azanango to mibalo ba mastibaki nango ba am na bango de zalaki fandi étoile na bango zalaki fandi ba efasango ça va éclater ki pe na France maman na biso France azara nde alingaka ba mama ba mjiko entre parenthèses papa entre parenthèses donc
soki bato babimisa ba vidéo na bango entre autres ba musicien chrétien ya nzambe baza théâtre basala yango na nko pas tout le monde monsieur kozala mbanda kwe nango a publier yo mais oyo baza na science monsieur ezalaka conditionné nidité non il faut talema aurait que au coucher na base belé et kotinda batu na masturbation tango bazo tala oyebi boni o Balthazar akwesi batu na masturbation mibale belé batali bakena ou bien base belé écoute na Facebook moi ça zo ka so intol bake na préféré na Balthazar aya azani goût aza soin bon one is entre parenthèses tu vois donc si quoi ba conditionner pezali asali yango po ye kuna na monde wana azwa lupemba na ye ozomona c'est ça donc ya mama wana oya sali a filmango monda sorcellerie eza mon moko yiba bango mayeli donc sorcellerie pe eza science moko primaire 0 ya 0 zobo koko mwana sorcellerie magicien ko sala bongo te puisque azali kola sorcellerie ya ndoki bakoti nde boma sala boza lokola ordre militaire exécuté après oyo koyeba motifu batindaki osima sorcellerie za bongo eza penza pure et simple komela masuba kozwa kaka toyoka yango ebela bamusicien mosusu baliaka kaka kolesa mwana no moko c'est que initiation à la sorcellerie ozomona ce n'est pas bon mais soki aza mama nete eke ya kotikaka kaka bato ndenge na chite awa ya kotikaka bato biso bapapa oyo tozobota bamama oyo mpe bozobota en tout cas il faut kopiyeka libongi okwea na maboko ya muta malamu okwea eza penza rare wana so okwea na maboko ya muta malamu seke eza grâce mais la majorité banunu bamonisaka ke ça soit oyo esi bakaba ndeko balobi na maternelle bamonisaka bango pasi ke ça soit otie mpe na ndako bamonisaka bango toujours pasi eza na désavantage ya maternelle na avantage ya maternelle eza mpe désavantage ya ndako na avantage mpe ya ndako mais eza kaka pasi honorable auto mseloko moko awa afobeta lisolo ya ndeko ya Saint-Denis wana ke akotaki balikelemba bamuziki mingi tomona likelemba mingi ememanaki muziki bon na ote koyamba bandeko na émission ya ntongo awa baloba banga likelemba bazaki d'accord te na likelemba na lingi peto lobela moki avant ko ta deuxième saison biso tout ça surtout en round banga likelemba est-ce que likelemba ezalaka démoniaque to ezalaka malamu est-ce que likelemba ezalaka malamu kosala yango? Bon, merci pour na papa. Ce qui n'a pas démoniaque, c'est que naza penza extrémiste. Mais na olobaka ke eza mabe. Oh. Nyoso teza mabe eza démoniaque te. Eza penza mabe. Eza kaka ke soki mama oyebi ko garder mbongo na mona ndako, okosa apeli kelema. Opo eza kaka nini? Eza kaka mbongo oyo pesa ka baninga ba mpe basangisi, so osaki dépense 1000 euros. Okoza pe ka 1000 euros. Soit toi 5 personnes. Na pesi batu 4 wana 200 800 euros. Siko bango peta on tourne nanga kolia ba osangisa pe ka 200 800 euros wana ezo nkeke pa nanga na 200 nanga na na te seli 1000 euros o soki siko naza penza na ndako nazo bomba mo na caisse d'épargne na mo na ndako ezaka le même po bali kelimbana eboma pe mabala ebele bali kelimbana et puis bali kelimbana na eto pesa ka awa elungwe ya bali kelimbana ekomi likelima butu bapesaka pe bato ozomona yango na baconseil na kopesa ke eza nango démoniaque te mais eza mabe surtout femme mariée asala likelimba conseil na kopesa les femmes mariées basala likelimba te soit na babanki nyonso na asir biso awa tobenga yango compte bloqué obi compte na ofungola yango na kozwa kaka après 2 ans tant que après 3 ans ata oye avant une année bakopesa te puisque so signaki de papier compte eza bloqué ti to mwana kokokisa na âge à 3 ans soit ti na koma mwana mwana za na 1 mois na fungolisi compte ti akoka na 3 ans de na bimisi mbongo donc mwana ka 3 ans na obenu musu donc likelemba ezali mabe pona yo. Merci beaucoup papa Alexis. Maman Nene, est-ce que likelemba avantage d'abord pas des avantages? Est-ce que c'est nécessaire quand on s'en likelemba? Bon, papa fiston likelemba po na ngai en tout cas natikala pe osali kelemba te na vie na ngai.
po na affaire ya famille natikala mpe kozwa chance wana te nayebaka te pourquoi mpo na ngai namonaka ke eza na deux sens mosusu eza malamu mpo bozokabola te oyo azwi oyo olobi azwi okosalela mpe likambo mais eza na bangambo parce que bino nyonso nde bozokabola na mbongo bamosusu boyebi mitema na bango te papa boyebi mitema na bango te nga ata moto aye propose nga tosala likemba mbongo eza maboko naokaka kilo nayebi te pourquoi nayebi ke mama bandako babi bokeba na mama kelemba mosusu ebalukaka ya butu yo zwi mbongo pesi mutu mekomi ke ekomi bazwa yo ezaka nde mona moziki papa fiston ntango tobanda okola toyoka ke moziki eza biloko moko baconcurrence moziki eza biloko moko baconcurrence toyoka lisolo wana bamama ya poto balela moziki na makelemba parce que moziki eza kaloka likelemba boye botie mbongo moto akolia lelo ya kolamba akopesa ozu mpeza ndenge wana nga babiloko wana bagroupe wana vraimen ekotaka nga te papa fiston kane papa Alexis alobi oke otie mbongo no na compte bloqué olobi ke après 6 mois 9 mois une année na ofungola ngo donc aa motema okozwa kutu mbongo koleka oza so na leloko akodevoir mutu te likelemba na d'autre terme ezopesa yo mutu koswa ndenge yo olobaka so osoliaki mbongo ya bato ekomi ke osalelaki yango bien te ta mosusu mbongo wana nga naliaki nasombaki boye mosusu aza kaka akesomba biloko ya ndako oyo ozotourne yango ezokende te ta mosusu mpe oyobi ke na kotourne te na kosombaka biloko ya ndako na kozwa so mbongo mosusu na kozongisa ozozwa te ekoti nyongo akufa ndenge wana likelemba ezali mabe mpona yo conseiller bato basala yango te merci beaucoup oyo nazoloba no papa fiston ezala na ye biso lisolo mwa moke toza bana mike bayebisa biso mama wana bandosala makelemba wapi na zandu je crois bamama oyo batekaka babijou bamapapa ekomi sikoyo tour ya mwasi wana inosanta bato akotaki moninga nde moto akotaki ye bake na ye wapi o te tokende ocelebre yango na fleuve kota fleuve nzoka nde balingaki na ba 18 ans balinga bakutanisa mwasi wana na mami wana mwasi wana akota na mai akenda akenda abungaka abongo ozomona babiloko ndenge wana nde esalanga somo na bomwana na nayoka eloko ndenge wana nga babi jamais nzambe batela ngai likelemba na vi na nga te ozomona ata likemba te me tozovivre moke tozovivre babiloko wana eza bien te mosusu mpe aye alobi amoni étoile na yo alobi bo tozwa mbongo tosalela yo lia moto ya liboso ntango yo kolia moto ya liboso ozwi mpe mbongo bien ozongisela ye azwi yo na étoile na yo asali énergie na yo ora na yo ekei apres kolia likelemba wana ozoyeba susu eloko nio osala te namona yango ebele awa na Afrique du Sud na Johannesburg ebele omoni moto abanda kozomba mituka azoteka bamakelemba na mosusu ezali papa na kati yo te bacamerounais babambileke chaque année soki babengi yo yaka kaka na likelemba na bango okende te mpo bazokotisa oyo yo nde moto bakolia yo nde moto bakolia pamela balee na likelemba koza mpe bango basala makelemba basalaka pena babenga yango jangi tosala jangi wana ozokende ekomi tuka mwale apesi pamela na likelemba akopesa ye mpe na likelemba bien mpo bango wana babambileke papa nabeta lisolo ya babambileke te nabeteli lisolo ya camarade na nga oyo akufaki kutu na mosusu akufa awa awa abimelaka nga kaka awa na Queen Street ezalaki nini eza likelemba ye na mobali asomele mutuka atutani ka moke kotutana moto atutani lobi akomi kizengi pu aye kokufa abanda kozela kaka mona ngai soka ntango amoni ngai nde abandi koyebisanga makambo malimba meme bakende na obenga mpe akokende te akovoyage te bakende mpe azongi bamoni moya koboma eza te bake komese miliki akufi na Edenval eza babiloko mosusu kokota te eza biloko mabe eza lisolo très intéressante okobeta yango mpena proprement dit na émission ya masolo. Merci beaucoup maman Néné maman Fifi Sarah, est-ce que pour makaliso elingaka according ndenge papa Alexis lobi honorable, est-ce que ba maman di ke mbebele bazalaka na misala mabe ndio bazala bandoki, est-ce que ndenge bapia mbongo pa maman di kelemba sana droit
asana maloba likolo ba mbongo na bino wana ke na pesi mbongo akosala ngolo mota e sala maka pende ngwana est-ce que likembe za madame likelemba yango moko ezala nango problème te so ndeti boyeba na bino ata oyeba motema mote ezala nango bienga nasala yango banda kala ata ba 15 yango mais muziki nde nalingaka te po ekomaka bolambaka bokutanaka wana na boyaka po muziki eloko mosusu likemba mpe ya mosusu likelemba bokomona na pete atindelo mboko ozomona ndenge ezala ezala nango bongo ça dépend de ka moto asepela nango ngai esunga nango ngai nalingana nango. Ok, merci beaucoup. Namoni papa Mabiala Johnny honorable à côté wana mbote na yo papa Johnny. Voilà, parti liboso za la quitter je crois moi on bezate mais nego kota li kelemba pesa biso avis na yo lecture na yo sur lui kelemba. Est-ce que lui kelemba ezala kamalamu to ndenge mama Sarah Rubi ezala ngona problème te li kelemba mo mais batu ba nga ko utiliser na ndenge mabe. Est-ce que il faudra kota na li kelemba na ebite lecture na yo papa Johnny Mabiala. Ya mbote bandeko na ngai na koti na mo retard bolimbisa nga naza tokumi na décembre ba musala ezokanga biso ba phone pe malunga te donc tozosala kaka effort bon na landaki mo parti liboso muke naza mo commentaire moko na kosala ana pona makambo la sorcellerie kindo kezelo ko malamu te mutu soko mo nazosala ba cérémonie moko o ezali vraiment ya malunga te na miso na bato alolenge azalaka ba sorcier lokola ndenge bolobi mama azobeta mwana azopakola ye banyene longi ça c'est un sorcier tout court ezala mwana na ye te geste alolenge à la sorcellerie bato oyo omoni bazalaka gentil extraordinaire ye pona ye azakaka mama gentil ou bien papa gentil boke bana batololenge wana gentil ezalaka na temps parce que balobi chaque chose a son temps soko moni moto aza na extra na makambo nyonso extra boke bana moto wana aza na problème ayebi azobatama na nsima ya ba gentil wana ngai nazwa chance nazalaki na koko oyo aboti mama na biso koko aboti mama na biso azalaki sorcier. Mais pendant tout le temps oyo abandaki kozwa ngai des fois mona soki vacances kaka boy auti na intérieur atindi mwasi na ye aye kozwa ngai na Kinshasa tokei na intérieur ba vacances nyonso banda ko passer mingi na intérieur na ye soki tokomi na intérieur donc na kutu koko ya mwasi atikali ye auti na nganda aye kozwa ngai na keli susu na fin fond na ba forêt na bazamba tolalaka na ye kolamuka na ye kolia na ye. Mais sans le savoir que c'est un sorcier. Alors, tant que tu es kokola, nazala ki suko kende ba intérieur était un moment donné na ekozwa na bipo na kenina ko visiter ba koko nanga na intérieur. Pour pas suko zwanga te pisi ba kola ki déjà. Na kei na intérieur, na ke kokuta na koko na biso azala ki déjà ko bela, asala ki au moins 3 mois na kati ya ndako atele makate. Mais maintenant bato ya azaki solana bango na ndako azobisa bango lobi ke non ngai nazo kufa mais avant nga na kufa il faut na mona Johnny donc ce qui na moni Johnny ndenga na kokufa bato akamwe babi oh yo ko yebi dati no kokufa ndenge nini tozo bo mona Johnny okomona ndenge nini niaza na Kinshasa et puis communication ezate beaucoup yeba oh bande kolenga na komi de jour na komaki na kuti lopango calme na bi ndenge nini lopango za calme puta bato bazala rebele libanda wa na ina toke na porte na moni na okiwa baza na kati ya ndako na toke na porte lelo na toke bato bazala ki na porte bagangi mamoko oh Johnny ye moto afandaki na mbetu alala a telemaka lisusu te pendant 3 mois les jours wana nde a telemaki donc a rassembler tout ba force na ye a telemi aye koyambanga alors bato to bazala ki akokamwa tozwi kiti ngana ye tukefanda na libanda na tunya bikoko na moni okondi bondenge na bio nazobela ngana bio zobela obeli depuis kabila 3 mois na yango nazosala na kati ya ndako nde na tunie na bikoko bongo 3 mois sali obengi biso te pona ni habité ngana komi kokufa allô koko makamni nozoyebisanga yo yebi kufa na yo est-ce que yo sambela kada ete na la kisoki yo kokufa lo
bien okokufa sima komona moto abino ngai nayebi ngabi oyebi se kozandoki alobi yes nazandoki ngana kamwe ngabi koko ya na bikoko yo ozala kandoki abi yes ngana zandoki nazo biso vrai que nazandoki oza azo sanga ki oli sola suka nazo solwa nayo il faut na biso vérité makamunyo sona bisa ngabi donc tango bandaki kozwanga tuzo kendinu na bazamba tuzo lala kuna nzoka ozala ki ndoki abi yes nazala ki ndoki nafandi kimya ngabi bokoko ndenge nini yo olakisanga ta singi moko tozandoki pona nini olakisinga ndoki te lakisanga na onde bokoma abandoki koko na biso atie mutu na sia seki abisinga bi Johnny oza koko na ngai o na lingaka koleka bakoko nyonso donc ndenge moni ngai awa eza ta ya suko zo mona ngai funga na kendi parce que nazalaki déjà prêt à kokende mais o bandaki ko frenenga c'était seulement yo lugwa na moni yo na komi kokende omoni bolingo na sana ngwe pa na yo na koki jamais kopesa yo kindoki ngabi siko soki kopesa nga kindoki te yo zwa ki kindoki ndenge no salela ki kindoki alobi mutu apesa kanga kindoki alinga kingai te mutu apesa kinga kindoki eza papa nanga lokola ye alinga kingai te yango apesa kinga kindoki ngabi me yo yeba kiza mabe pona nini ofandi na ngo ifalo ko kisa yango abi no na botami na yango nazwa kango na libumu ya mama bandeko na solo na koko nanga na bite koko mais loko lobi vérité problème ezati to bondela na bondela ki sima ko bondela na sengaka nzambe bolimbisa koko nzambe alimbisa parce que il a parlé la vérité et alinga ki ngote mais akutana ki nango azalaki déjà nango moi pe abimisa ngo ezalaki te po ezalaki loko ezalaki jakata makidana alors na lelaki mwa muke na silisi batana nga nazalaki wana na intérieur na ekozonga na Kinshasa donc juste na longwe kutu l'air na komi na nzela 3 jours après ya kufi donc eloko o esalaki ngai na koko na bitu ya ngwana donc la sorcellerie il y a d'autres sorciers oyo bazalaka na mitu na bango ba ebike eloko nazo sala les amabe mais zana ba misusu bakoma kozwa lokola pouvoir nga lokwa nazana ngo mutu soka sakani nanga na kolakisa ye donc ceux qui moi so ya sakani nanga na kobuka ye na bololenge oya nga nazo kanisa soka zo sala nanga fia ye afanda na ina butu na kozwa bato bakoma nango bongo musu pe oswani na ina moya bise bon na kolakisa alobi na opamba te akolakisa na butu nde akoya to so so ngo lokola ekomi arme ou bien pouvoir moko ya défensif pour na bomo inaye s'il y a un problème il est attaqué. Frère Johnny, est-ce que likelemba bala muto mabe? Pour na likelemba bande konangai na sauter na part moko tozaki na makamba bana pe bana tozaki na mabana na ba crèche na bana ya kotika bango na ba batu o baza lokola ba kengeli. Donc pour moi j'ai dit nata na biso ya kala nata na biso papa na biso bandaki kozwa batu wana ya kokengela ya kosala misala na ndako ezalaki mpona kosokola bilamba na basani mais kokengela mwana ezalaki mama ye moko po mama biso bandako kokende pai ezalaki ka ndako kokende marché na ye azongi na ndako donc tobatelemaki na maboko ya mama na biso alors soki lelo oyo tozozwa bana misala bandeko le monde eza déjà kobeba moyen au qualifier pe mutu ezate moyen au disqualifier pe mutu ezate mais rien que ka kobondela senga na nzambe soko zoluka mwana musala nzambe please naza na posa ya aide na yo tindelanga mutu akozala vraiment sincère et puis akozala motema malamu kolo akosala akotindela mutu oyo akozala bien pour l'avenir na yo na ya bana na yo tomona batu oyo ya ba otuzo benga baboyi soki banani banani batu andako bakengela batu na poisonner même musolo ndako mama ya donc dans le banini patron na ye atelier poison pona nini azaka kanakanda apesaki mbongo te o azofuta ye malamu te des fois pe akoko zwa même mobali na yo poso kaza jeune azana no bien mobali pe akoza la séduire pa na ye akomi mbanda na automatiquement akoko salo mabe en un clin d'œil po yatika nesika awa na daben
awa na debe ntumuna ndeko Johnny na famille moko ndenge mama utai koloba famille moko ya mindele honorable Johnny famille ya mundele ndeko Johnny papa Johnny Simba yes Simba parti wana ya kozwa domestique wana ezali sujet na biso ya suka po ndeko moko apesi dilemme na ye awa tokoloba na suka kozwa domestique na ndako wana tolobona na suka bete biso lisolo ya makambo alikelemba likolo wana okobeta wana na suka ntango tokobanda makambo ya domestique bon likelemba bandeko na nga babengi yango na anglais na français ristourne na français ristourne na français eloko wana ezalaka na temps ya kala ezodepende na poule nini yo kokwea nango omoni na temps ya biso ya kala wana na temps ya biso bato ya kala tozalaki na bolingo sincere tozalaki na makambo ya kotransfere bakindoki ya famille ya bino ekende na famille mosusu ezalaka te famille na bino so boza na kindoki etikali kaka wana bino bokolia na kaka na famille na bino okotraverse okende kolia mwana voisin te à ce temps-là ristourne ezalaki bien bato mosusu mpe basala bazwama bambongo bamata bao bazalaki mayele basala mpe makambo na bango na ristourne. Mais pour le moment mon frère et mes sœurs le monde est déjà ya kobeba mpona kokota na balikelemba wana keba likelemba ekomi déjà piège, c'est-à-dire monguna asa yebi ba place nyonso bato baza faible po ye asala nini atia ba piège na ye mpona kokaptire minimum bato mutambo. Alors okokota pe likelemba moko boye okoti na normal mais suka nango ekomeli yo makambo. Donc nyonso ka losambo ndeko nanga. Merci beaucoup, papa honorable Johnny Mabiala. To pesi maloba pa ya honorable commandant Congolais de Jobu. Commandant, est-ce que les kelem bazali malamu to zali mabe d'après yo? Pour tout le cas sur la deuxième sujet. Voilà. Merci beaucoup honorable président Fiston Pelende. Ngai nana biloko ebele na zoka na ndenge na ngai na ndenge ya nzoto na nzoto. Likelemba en soi eza mabete. Likelemba esungaka bato. Papa Johnny alobaki ake non likelemba ndenge ozosala likelemba eza ndenge moko mpe okoboma mbongo na ndenge na yo. Papa Johnny papa eza papa Alexis oyo. Papa Alexis omoni yo ntango oza kozwa salaire eyokoma na fin du mois eza koyede yo épargner c'est bien. Eza na bato mosusu bamisala mosusu tosala na bamboko oyo salaire ekomaka na fin du mois te. Likelemba eza koyede moto na ndenge ni. Parce que papa Johnny a dit que si on peut essayer de 1000 rand, si on peut essayer de y a un oui. Si on peut essayer de 1000 rand dans la terre et pas mout, y est baqué. Si on va aller dans le mot on s'allait là. Si on veut épargner un bon un mot dans d'ago, au moment là que on met retrouver n'a pas besoin ou on s'allait que utiliser yango. Mais si on peut essayer de mout tout à mout boya, y est baqué. Et c'est pas maman fifi, y a et bon mais on a pouvoir à oser en côté. Mais malamu ya mwana oza mbongo na yo moko osimbisa mpa mutu mais oza suna droit kozwa yango te tita mutu na yo okoka. Donc pour moi likelemba ya mabete likelemba ekomaka mabe soki bokomi na bobalusi likelemba na muziki soki ekomi na muziki bekotaka wana. Pourquoi? Parce que na muziki ekosenga bolamba bokutana sikoyo balikelemba ezaka basi na mibali ntango bokutani fete bandi bobandi kolia komela buzoba kindumbe ya okotaka place wana. Allô? Oui, tolanda yo. Voilà, kindumbe ya okotaka place wana. Soki ezaki ono mutu wana ayo bimelo na butu. Oyo bimela na butu nene osenga mbongo parce que ngaso na liegi ya yo yo poko lia ya ngai. Donc match eza match nil laza na nyongo na ote ezaki non toza ko pesa na soki tour na yo na ekokite na ekokite. Soki ezaki non ngana liegi de ya libuso yo ya kolia yeba ke poko lia ya ngai donc ozala droit moko te ayo bimela na butu. Na kolanda na ba coup de pied na popolo penza donc okimi. Soko bimela ba esprit mais au lieu frappe ya nzoto molimo no betami pe olaki ngai. Donc likelemba mpona ngai ezali mabete. Bandeko omoni ezala ba besoin mosusu so oza na mbongo na maboko oyo bombi yango so besoin na ye ekosala mbongo ebima. Mais soki mbongo wana ezali na maboko ya mutu mosusu oyo aliaki oza susu na pouvoir ya korécupérer mbongo wana te. Donc pour moi likelemba eya mabete. Bon tokelaki na minute oyo mikolo oyo bapratique ya likelemba ekomi kosalama na WhatsApp. Mutu moko boye aza na confiance ya bato asangisi 10 personnes. Bokomi kotya mbongo selon bakombo boza komona na WhatsApp boyebani te bomona na kate bokokutana te bokende bibela mutu wana na butu ndenge nini.
oyebi yete yeba yebi yote. Donc au monique évolution de technologie côté oyo eza kosunga biso bato baza kosala likelemba bayebani te bakutanaka te eza kaka batindi mbongo epa mutu oyo akolia akiswate epa mutu aorganisaki bino groupe botie mbongo epa na ye apesi mutu akolia kaka ndenge wana tindi kelembe kosila na kimia nyonso mpe na boboto. Donc kindoki na yo moyen oexerce yango ezali te, motema mabe na yo moyen oexerce yango ezali te, parce que oyebi mutu te ye mpe ayebi yo te oya obimele na butu ndenge nini. Et puis ata soki toyebani soki ngam naliaki naza na nyongola te parce que yo mpo kolia ya ngai. Donc eza match moko bo facile peut-être ba sans esprit nde bandoki baya kosakana na bango, mais soki okutana bato kaka biso ba mille esprit na kolanda na ba coup de pied soki molimo no eza ndenge nini na kolanda ngo tata machette na papier pe na machette olapi nga pe osuki mala moko na tongo okwata otalanga na elongi te. Donc pour la commandant Anderson Congo de Djoubou, li ki lembezali mabete et komaka mabe so ekomi moziki oyo ezaki non turo mutakolia boke pare ya lambi bolie bomeli bosepeli ntango kwite kokotra bino na bacerveau ale bamibali bazwa courage oyo bakoyebisa bino te ntango baza na état normal baprofite bayebisi bino na se ya kwiti mbala moko li ki lemba ebebi ezwi sansa mabe kindumba bosoto ekoti na kati na banzi na mi exprimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable commandant Congo Anderson de Djobour. Voilà, tu comptes dans ce jeune monsieur Yasuka, Oyo, maman Pessi dilemme là hier. Alors, bi, papa fiston, bon solana par les machocs. De comment a fumé le micro kuna? De comment a fumé le micro kuna? Aïe, papa fiston, Papa Johnny Kanga Miko. Papa fiston, Papa Johnny Kanga micro s'il vous plaît, Papa Johnny. Voilà. Ndeko moi c'est le papa fiston na salaka. Alors Moussa Nangai esenga kana makatongo. Oui, c'est vrai que la kipaka mobile nangai na nyoso tout mais ko sala ba sala mikie na ndaku ko sokola bilamba ka musala oyo eto benga ka domestique akoyi ko sala. Naza obligé na sa domestique. Mais ceux qui n'a chargé 5 domestiques. Ceux qui n'a eu domestique, il y a moi si, donc papa a commissaire à moi si. Sur tous les plans, akoyo kate. Na longoli, na jimu sundenge moko. Na longoli, na jimu sundenge moko. Et comme tu as niveau, on a tout mis, oh, ça n'a pas comme pour anine. Papa, il s'est mon bon, on a fait un bon à pamba. Bon, il y a ça la musala, il faut ça la musala sur tous les plans. Kasi mama ba soki boye kasi ngala so la domestique ya mwana mobali papa lingi ya mwana mobali te alingi kaka ya mwana mwasi. Est-ce que na sala nini natika nanga musala na vanda na sa domestique ya mama mubimba? Est-ce que so na ziba domestique ya mama mukolo? Qu'est-ce qui prouve que akosala ya ngote ezo pesa ngai mutu ko swa na sala nini sola na équipe choc ba pesa ngai makanisi yango na komande ko mama awa bomoni yango ndenge nini? Est-ce que papa osala mabe ndenge oza domestique to ndenge nini? Domestique na ndako asalaka ya bango mibale, asalaka ya mama to asalaka ya nani? To pesa ndeko conseil to bandi na honorable papa Alexis malobo mboka yo eza bana bapia suka maman. Oui, merci mingi papa encore une fois pour la parole. Na kota na ambiance mono na kati émission ba mirumano ba Holanda basika senga no mama na yambalo no za mine ameki ake makala bazili nanu mine soki kaka meko sa ba bêtise asala kana baki ake makala po e bakino kindumba na ngane na kacha ndaku ni salinga boy wana entre parenthèses nazo comprendre mibalo ba mana ba domestique admake na cuisine na salon to na chambre moi sinaï. Je ne comprends pas ça. Habiter que loko ni naza ko mema na kacha ndaku netanga osala ba pratique wana na domestique. Ba papa to mekano ko raisonner wana za ko samusa domestique awbanga mwasi note papa neke papa moko bobe mama moko bita ko loba honorable moko loba kia soka leli pe mobali ana akosala pe mwasi no mabe ozangi pe mwasi no likola domestique. Bon, siko solution oya ko sala na monika ake so pas via mobali papa za ko boya azobanga pe mobali wana ba mama pe to mona penza bimina chauffeur isolomoko na eba yango bana kamera moni siko ba ko tona réseaux sociaux il y a 2 mois na eba ki yango meko na réseaux sociaux donc
ke chauffeur abimina madame abimane na madame yango na pe papa pe azobanga bakawana ozo comprendre siko solution ndeko na biso mwasa bisko asala nini akokata pe musala te pratika na bana solution za kaka akende kana na epa ya mobali puisque mobali mana bandeko nete bazwi nièce moko ya mobali epa ina oui na kota mobali bazwi nièce moko oya kozala 17 ans 18 ans bandi mape batangise po bozwi ete kaka kengela bana bozwa pe botangise po bo bano futete bobokole lokoma aza lokwa yaya na kati ya ndako yaya na kati ya ndako bazwi nièce wana bo ntanga klasi ndenge nini bosala swati ye akezwa bana après aleki klasi ndenge bosala babimi tour ntongo bango tu bake tour ya midi esili ake azwi baleki nde na klase bazongi ndako bazaka se pe tour ya midi bake bango nyonso to atiki bango ye pake klase 17h eza na Congo 17h ake azwi bandeko ne bazongi ndako donc solution ekokozala po bongo soki amoni ke aza esu na banyesi te alors bazwa sikoyo epa ya mwasi bazwa pe ndeko ya mwasi te mpo mabe ekota bazwa sikoyo ya mobali mais danger eza na soki bazwi ya mobali soki na couple na bango baza na bana basi lelo lobi kokeni bien lelo lobi kokeni bien lobi mabe kokota akobosanaki aza noko avandi na baniese na ye bana grande sœur mabe kokota alors na ntango nazwaki sijo mpo na ngai solution ezalaka kaka bo mpo na koevite tout papa tozwaka nièce moko 17 ans 18 ans atikala na bandeko ni awa mais aza na charge na biso classe na ye malade do tozwi lokola yaya liboso ya bana na biso oreke badomestique wana bakomema mpe maladi epa mwasi bakotya mpe bamalédiction mosusu tout ça conseil na ngai na kooporte un de plus epa ndeko na biso ya mwasi yango wana conseil nde mosusu na opesaka bandeko ya mibali nde eza ka oyo te eza baka ebele ekota bongo baka ebele ekota mo surtout bakonzi na yebi mokonzi moko abota na leki ya mwasi na ye leki ya mwasi na ye aye na ndako mpe mwasi aloba tanko azalaki soda atiki mpe kaka bongo bavivre na zemi nati mwana ye kobotama azovanda yaya na leki ndako moko nini bazwaka badomestique kaka alekaka bon tozwa leki na nga yaya azwi leki ne leki na zemi ale droit de vete koyi akobima pe te na zemi avanda tellement mbongo ezalaki na ye bonga famille batikali na bango bavivre eza pe risque do bazwa kaka nièce moko ya famille ya mobali akobanga atouche nièce na ye mais so aza possédé akotouche kaka tomona pe